ngana ebite nango tanga ki wana fala sala ki boy wana sali ya 1500 pona ngana moni on bazo bundati pona nga selonga ngana okota ngaba bitumba bongo te sentir rien ngana obeta musique na normal congolais ni na ngona ko futa 1500 na concert donc on doit être concert en concert on va dans ce qu'on banane ba libanais ba okota ba pour congolais pendant congolais ba futa que $100 soit que kota concert à 1500 abimisaka économie n'est pas yo ka meilleure musique la bonne musique yango moninga vu on a jamais na okota na za très à l'aise na vandia et on a l'obagi na l'état de ambulance moni biso ba ministre to ba courager attendant le public à comprendre ma communauté molinga ko beta siko plus so beta je me soko doit AVC papa ko ba tso ba yite ba yite na moke o moni yo do satan na obeta ba ba yite mama ngana ministre na beta musique so ba ba te lembisa na maboko na misa pezo lemba elembi o ko so beta te poser penda nazo convier personne na otala mutu te na dans la course na mutu nzambe wa sala mokilo yemo ayebi soki yo lobo kozwa mbongo ebele nzambe kam dayeba ko força noter yo travailler quand nzambe ba isala linga moninga no milingaka le reste nzambe mtopesa. En tout cas, concernant Kinawa, na lobaki bien, na obeta te, ou na Kina na réussir te. Obeta ka libanda. Na Kinawa na réussir te. Prochainement, va benga na Congo central, na sala ba concert. Et na Kinawa na lobaki bien na obeta te pona nini. Banzembo na bimisi nano ya crocheté na Kina. Eloko oyo yasika eye agence ADBM full service eye pona ba solution na bino yondeko ozome partout dans le monde olingi otinda biloko na mboka ya Chine na Congo Kinshasa agence ya sir pe ya série yangoyo awa tozali pona ba service na bino nyonso olingi otia ba container ya na mboka ya Congo kokende bipai na bipai te yaka na agence ADBM full service yako kama na agence ADBM full service otie biloko na Chine ozeli biloko ekomi na Congo oke inde ofuti mbongo lakini kokamwa nano ezala te bandeko na ngai otuni ngai okosala ndenge nini isifi benga biso na ba numero wana okozala mobimba na agence ADBM full service ya mwana mboka Adolphe différence ya agence ADBM full service bango ezaka ka série bonzimelanga bandeko na ngai ekeyo oui. Bonjour et bonsoir à tous les fidèles du Congo Source. Ça dépend de l'heure que vous êtes en train de nous capter en ces moments. Un grand merci à toutes les personnes qui nous soutiennent de loin et puis de près. Un grand merci aussi à mon cordon Hervé Kabamba, le cordon le plus gentil du Congo Source. Pourquoi pas aussi un grand merci à mon boss Jiré Semboni. Un grand merci aussi à Doulé Yakakabir, toujours derrière la caméra ingénieur Doulé Babi. Agence Isaka Kamoko, agence Isosala qui est notre ami avec sécurité. Agence Mokoyasio Babi, agence Yamouana Mboka Adolphe Babi. De Chine à Kinshasa, donc sous un conteneur nayo, colis nayo de Chine aux la République démocratique du Congo, babi et pas babi sokoza bongo na Kinshasa, toza bongo na commune ya Barumbu sur avenue Militant numéro 4475 en face na aéroport Yandolo, au bongo agence moko ya fret aérienne maritime ya allemand na mboka Adolphe babi. Sur ce plateau, je ne suis pas seul, je suis avec Godé Lofombo, artiste et musicien, babi ingénieur de son, basiste et à Jourabon Barol et belé président il y a d'être à force avec lui on va essayer une fois de parler ma cam orchestre je les candigini mais bon je suis en digini et à Takabi tu peux me dire que je puisse prendre mon invité Godé Lofombo beauté papa beauté tu écoutes en plein service et tu écoutes la activité la service on peut m'arrêter moi j'étais grande déjà partie de l'année à Mokilio donc naza toujours au four à moulin pour na kosunga on allait là peu on a ils ont musala nanga
choix exact. Choix te mettre remarquer aux bois orchestre mingi tout le monde aux micros saka mingi na makamu no ya ba son e ba ya sala ba tu misusu. Orchestre na sala on route après. Musa na nga yango bana na botama. Donc orchestre na sala on juste après li wa pepe calé. Mais avant même kuna ko tampir wa kuba na sala déjà ingénieur de son. Na sala déjà programmeur, na sala déjà installateur. Donc ça na nga bina bo mwana. Et au moins na sala moi avec calme, pas de difficultés, belé. Donc, ça, on est à l'aise. Ça, on est à l'aise, mais malgré tout, aujourd'hui, là, on vraiment revenir, peine, rose, et la raté. Non, revenir, on a dans le Congo, mobile. Non, non, moi, ça, là, on a Congo, à jouer bien. À Zanite, vraiment. Na Congo, à Loba, aux Arabes, nous devenons ça, là, à vivre bien à Salam, à Zanite. Vraiment. Vous fêtez Pâques, il faut qu'il y ait une église. Vous fêtez Pâques, vous avez qui n'a férié le 6 avril. Il y a mort, il y a... Oui, nous sommes chrétiens, sauf que l'église, maintenant, il a sauté. Bon, on a vu beaucoup trop dans la vie. Beaucoup l'église. On a vu beaucoup trop. On a seulement retil, on a parlé. Essentiel que nous sommes chrétiens. Oui, aucune église pesa parmi les recommandations, mais vie beaucoup. Oui, beaucoup. Le pasteur a payé beaucoup beaucoup belé. Sur le prophète de l'Église a payé une invitation, il y a une église, il y a toujours une campagne, tout séminaire, tout le pasteur. Nous avons déjà une invitation belé na kenda na sauté. Bon, il y a des niveaux soquetés. Nous avons été belé derrière na joie na aucune été. Bon, on a aucune été. Mais on a été là comme influence, moi. Na éviter pour vraiment manque à série, ça m'a cassé na milieu wana. Manque à série, ça m'a. Vous me on a vana na studio. Na ozana ba problème té. Que au kenda ko samana wana batu belé. Et puis kuno okutana na toutes sortes de modèles à bateau. Vraiment. Or, na studio, na zaka tam suna ba musicien, na ba producteur, na si limité wana. Mais kuna vraiment ba ko na utozwa. Na comprendre que te na vandana. Nzambe mo ayebita mtusu. Lobby a opesa. Mais les salaires individuels papa, yo la na bango te photo que salaires individuels maman. Ndeto zaka boye, na lo ba lo moko. Moni nzamba lo bana biso to ndimela e. Ko ndimela e zuzani. Eza okindaka église te. Ko ndimela e zuzali ndima na miracle na ndima na eloko ba bitu ba budaka. Nzamba créer mon qu'il a créé biso asali tout. Amoni pena ke tu dérouté quoi. Aïe mon en tant que cher. Na kombo Christ. Yango na kondimela Nzambe. Donc nga na koyaka nango. Et puis na yebiki ye wana ndem dakela mokili wana bimanye na cher. Et puis à Koufi pour na biso. Pour le biso to zo liberté. Comprendre? Papa mission batakisi mais godela fumazo fongola biso makamba minene. Siko pona nga déjà le wana koma na niveau wana. Et kokina ngo. Siko yemo le soir biki ninga moninga no ngo milinga yo. Le vrai principe ya mwana. Vraiment. O wana mususu wana ya okende nango makambe belé o ti ba depuis yo ba mbongo zana wana eza tinati. Boya bosangani belé ba ote ya bino mateo nzamba na ngo bezo. Te mateo nzamba na ngo bezo muto croire que Jésus wana abota maka en chair ye wana nda créer mokili. Vrai mateo ya mwana. Vrai mateo. À part wana linga moninga no ngo milinga yo moko. Comme ça osa no suba tumabete. Ponga lelo so na olingone na milinga na olinga to nyokwama. Na olinga te. Mais côté le fond nous c'est comme si on dirait aux hommes déception côté à bateau. C'est comme si bateau va salon ma vie la musique. C'est comme si bateau tout le monde a toujours les la ba vie mon ba mayo ba vie mon ba rater bon bazara empêchement pour avoir évoluer la bon ma problème na ngeza ke na roi RDC. So tali RDC to sala Rwanda ni na Uganda. To ça ba rien. Mais tous les jours bazana ka bala mukaka cop ni to sala poto kanga minembo. Ndenge ngana ali donc elaxini trop de richesse na nzoto maye les ali éducation on a bénéficié na ba parents on a pesa bango nzamba garder ba âme na bango bien pour éducation na joie na ba don nzamba pesa nanga ba tu ba sepela te c'est ça yango na moni na kutana na ba problème
bon na message na nga pour banda bo moi na père na ngai sanga déjà mutukuta olinga yo et puis bato balinga nga te wana basanga mabe ba mingi te bana mango ebele te c'est pour cela moi na vivre na nga ko batongo ataza na mbongo bila ataza na succès belé mais ba muke par rapport ba balinga nga moni lelo bino bertela na sa nzamba pambola bino presse en ligne bino pena bolaksinga ke non bato balinga nga baze belé bato balinga nga te na bachanga bakal ba muke na koma à l'aise très à l'aise bada pena muke makasi. Encore nous sommes ici avec Godé Le Fomboto sur la maman Mbebelo et Tali Mahambetali musique. Godé Le Fomboto quand on a ma actualité une photo touchée dans ma maillot. Boni ma solo et érection parce que depuis album Bima na évité. Oui, érection. Kanate kimia na évité ba Fabrice ba Fundiango ba fali pour performer c'était Bomiango. Pour album Bimi et ba légende de Bomiango. Toujours ata espace moqué pour la réalité. Qu'est-ce qui ne va pas? Justement, la maison production nanga et la maison production il y a Mouni Batali place na outil na lelo baza na stratégie ba ok nanga c'est que baza makasi te maison te baza makasi problème ezanini nazalaki te tamula na scène nazalaki te tamula en tant que ngamo na nzemu na groupe nanga babisoko yé brutalement et kozana ba conséquences mususu on ne sait jamais bazo nanga malimi c'est super car la robimamba mona flamme et pesi wana kutsina sala ngo déjà wana sala wana bima na ngamba siko eza album nanga eza ndemoti nanga album nanga eza nzembo oyo nga etange lofombo na salalité siko batufuba mesa na susu yango moni nan balance album matende ba ba bisi album na ba complet nga producteur avec bula bino to lancer dans ma véro batu no kotango batu balingi yango to chisco éruption mais toujours qu'il est malin on a surtout mundana moutité vraiment mais bateau bateau là déjà baza content très content na musala ba concert PCI déjà et belé yo moni ma véro combien de concerts d'abord toi le maman ba concert ba VIP on sol $1,500 fallait pour 305 ouais ça la carrière sur la $1,500 yo bête déjà combien bon ngai au moni nga jamba omonanga nga vie wana na sala ngo jamais vie à quoi apparaître bon dé bon va bête ba concert nga vie à quoi apparaître na ko sala ngo jamais no monanga bina ozala jamais paniquer na mutu vraiment yo sali lo na yo ya $700 yo sali ale nga pena ya sona chango 1200 na ko sala ngo jamais donc eza volonté na bango na tana ye nga na ko ya piti wana ka bon donc na pele au fombo na pena yesusu te wana ba via ko apparaître mama ba mission mona ka boy e belo mo na nzela wana na kara danser ya été vraiment aki o so car mo tamba na 6 mois une année et kami ba changer mususu nga ba via na sala ngote nga na tamba na karo ya nga ka ki humble kaka te za humble te za normal don na vivre sans cotriquer début de contentez-vous de ce que na o na za nango na minute o nzimu na nga ku producteur o bimisango maleme pona zonga siko na kino wela tuna beta concert mo pona ko beta na ngo pe concert à $700 yo kana ebiso nenge zalaka concert à $700 na biso invitation ko ya te dans ko continue ka dona ba organiser au fil 700 mais na ligne aba vi wana te na ko sala ngo na linga vi wana te na ko sala ngo lobby non mais concert à $700 d'où les Kabir invitation ADBM service boss na bengi batunanga bakoya na bengi ba Bruno Lubika ba ya Jamu Kenge ba baze belé bakoya wana pe batondi bakoya wana pe batondi mais sikoyo pona nini nga vi wana nga moko na yebige mbe bato batondi bo na bengi sibat na ozana nga content et puis na ondi manako nyoko mate po fu nyoko ma ba vi wana ba concurrence wana nga na vivre bon te ngande basalanga na zwaka o naza nango na lataka o naza nango na tambulaka na o naza nango na liaka to ekoki na mongo nanga siko so producteur a proposé alobi que non Godé Le Fombo beta concert peut-être ya $1,500 wana donc yo linga vie ya ko apparaître parce que c'est rien ça producteur te to beta te Dieu merci naza pe na producteur a bongo te producteur nanga c'est un homme sérieux oyo ba polémique a pas pamba wana okota ngo jamais aza pena d'ailleurs oyo kaka moto ape
donc aza muta kimia jamais au mona et donc nga bena na chansard na kuté na producteur oyo toza peu près baligné moko l'automila sarate toza peu ouela na motuté tout ça vie na biso na Congo presque ba congolais te vivra na biso te to survivre alors il y a ni na ngo lukaka tsuma kama minene na ngo to banda ko vivre te na Congo dans ton dé on a un concert en 1500 c'est-à-dire à ça les concurrences na fallait ou pas ngana ebité nango tanga ki wana fallait sala ki boy wana sali à 1500 pona ngana mona on bazo bundati pona nga selonga ngana okota ngaba bitumba bongo te ça ne sert à rien ngana obeta musique na normal congolais ni na wana ko futa 1500 na concert ba combien ou bien $700 congolais on combien donc on obeta ngo concert on pona ba concert on obeta ngo pona ba nani ba libanais ba okota ba pour congolais na congolais ba futa que $100 soit que kota concert à 1500 abimisaka économie n'est pas yo ka meilleure musique la bonne musique yango no moninga vu wana jamais na okota naza très à l'aise na vandia na mungu sina legi pai na vandi nanga c'est dessert no déjà pai le kana ngwa sina legi ka bazang sa ba kimia na yo ko bangote te sina legi pai nanga na vandi momoni mbolongo ba sala kuna na ngambo momona kana bengsi de kisuka bache moi pilipili wanga via na ebiso poser mon amour poser penda nazo convier personne na otala mutu te na dans la course na mutu nzambe wa sala mokilo yemo ayebi soki yo lobo kozwa mbongo ebele nzambe kam dayeba ko força noter yo travailler quand nzambe ba isala linga moninga no milingaka les restes nzambe mto pesa Godou faut soka ki na mamba concert ou déjà combien de concerts plusieurs bon en tout cas concert na kinawa na lobaki bien na obeta te o na kina na réussir te obeta ka libanda na kinawa na réussir te prochainement va benga na Congo central na sala ba concert na kinawa na lobaki bien na obeta te pona nini banzembo na bimisi nano ya crocheté na ki yo kutoza vraiment reconnaissant ko to reconnaissant que non nous réussir te mais ba tout ba yeka mbanga la kani na kasi ebele ko zo bango na ebele ko ya on lobaki na l'état cha ba ambulance moni biso ba misi to ba courager atana no public azo comprendre ma communauté molika ko beta siko plus so beta je me suis ko AVC papa ko ba tu ba yite ba yite na moke o moni yo no satan na obeta ba tu ba yite mama ngana mi na beta musique so ba tu ba te lembisa na maboko na mi sa pezo lemba lembi o ko so beta te ba tu ba te to bi ka ba bongo bariska no na ko sala lelo yo nzem na ma vero na internet simbi lelo ba pele zongi ba manda ezongi ba forme ezongeli koya ovandi bena boy moi kolia bilambe grâce à ma véro mais on a kin ma véro na ne peut citer pour la nini stratégie na salagi na ba registre awa isimbiti ba registre mboko faut que ça do faut d'abna riche bon nga producteur na nga pe jusque là tout temps na bon azani na no pour après na chef mama kam nyoso pe na ma mais bambongo ebele bongo ya obebi sango poani ba produit bambongo ebele bebi sande bambongo na to risquer pour ba revenir pas bien ya sango pour avenir na nga na bana na nga to sango pour na loisir te vraiment pour ne comme loisir oyo futi batu babeti banze mono eteka milango pété mutu pa sombi yango te biso betaka na radio na TV registre azwa mbongo so pesita katine ko beta et on a pour la musani bambongo lelo producteur na zo chango pour avenir na nga na bana nga lobi bazani sika na bango bien lobi a divete ke likamboye batu ba komole kana ba TV le fombo abe libo non to linga lobi na za l'aise producteur na bi ko za mtema moto te na loyenge wana après suka na ngo suka ande suka na ngo suka ande beaucoup d'expérience qu'est-ce que tu attends pour que ou affronter puis makambo tu as beaucoup d'expérience pas pour là déjà mais là on y est freiner nga eloko ezo freiner nga via lolendo nazaki na zo freiner de pour lelo ngam na bini sa Congo trop fier nango
et puis naza bende la mboka donc le monde entier quelque part batmo ba olobela lo fumbo naza trop fier nango oyo ka ya lolendo nde na kokota te monde batu balingaka lo fumbo on a lolendo kuna naza te mais le fumbo tant que maire bassiste en Afrique naza le fumbo tant que parmi te makambo ozo mona na ya apparaître makambo ya apparaître biso linga makambo te eronde to sala émission botamsu masona nga mo zo tala émission tamsu ba zo sa boulot vraiment vous comprenez wana eza makambo libanda to ba mission siko kongola linga nde makambo wana oh wana taliba ngote talibana nga itali mwasi na nga itali ba fan te ba fan bataka na bizu ba yo ka basse na nga ya bien et puis ba mona nga santé kitoko pona santé aveza la boy foliaka Mikolo obetela nai Mikolo na musicien ya mnene oza ko arranger son Mikolo non Mikolo na uto salaka na génération des FAO ba mission des FAO tikaki ngana na supporter qui orchestre ils ont continué là obligé na lobaki ngana ki leka des FAO na otika jamais orchestre na mabele na moyen na zana ona maele na ngo tout ça libango et si c'est pour bientôt mais de quand ba kabonya ki côté Montana kende ki mpandi na o pe ba big star pour non bah il faut pas comprendre Montana qui mona défaut mais azala qui mission sur la défaut moi na défaut d'autant en général défaut azala qui Montana ko à tout moment à se produire n'avait pas perdre na mais azala qui sous mission à big star te batunde ba comprendre Montana de une orchestre nae na ba mission nae vous avez natanga matanga comme ko ko welela mo makambo na bi mission tête ba tout ka ko ya ça ba problème na makambo ba Montana avec sous mission big star ta dans orchestre nae na za patron na ba mission nae na orchestre nae donc à longwete ay bané obetana des fois pour des fois za père nae c'est tout vraiment tout est comme état likamba concert mais tout ça ba concert moi même na ba stade de martyr dans la Félix Oisier pour les 12 août donc tout le monde a pour Denis Lesco que de encourager pour féliciter ami qui est pas aux invités a obina makasi jour à stade il y a Félix Oisier quand tout le monde peut faire rigoler appelé le 24 juin parmi ba stade on analyse mais ko ça est-ce que ko simba makambo ko ça bon nga na nzambe te nga pena dès ka romoni la on des musiciens na ba stade pendant na ko pesa répondre na place nzambe te mais na zo ko encourager bango et nzamba sunga bango pour nga na nzambe te nzamba sunga bango so nzamba che bango loboko ils en ont facile so nzamba che loboko te au côté monsieur doit faire rigoler stade à rotonde sango te faire rigoler boye faire rigoler ko simba te donc bato basala bongo baza ba méchant on olingi muta tondisa te pesa chance vraiment pesa chance mais conseiller ndinga na osala na yebisa bango nano eloko liboso na beza nzambe po nzambe nda permettre bato baya donc aba pesa na nzambe puis nzambe ye moro bena surtout travailler ko travailler dans marketing faut ça la marketing en makasi marketing esenga nini mbongo donc au moins étape on attend so ba respecter en côté taliban les ensemble oui na travail ça faut travailler ko ibaneni a robeta ko bina après marketing yo sala marketing on est osenga mbongo wana sko yango ko aider ke makelele wana ela musape batunsu ba kidiba so au respecter no étage wana te wana uza faute na ngate wana za faute là bo bato batonte na stade yo kan stade to na tala mda obina bimda obeta bato baya ga na ba mo ide téléphone au charabu bata appelé tala ni bato ba wana ngam tinda ba onte ezan benga conception congolais aké na stade yo kumisa artiste sko do filmer point o la sabatu to ada 10 tala wana biso vona na to banda buto monika yelinga ya o tala ya wa to tala ga bona sana o mona ba pierre ba bisusu ozo mona pena ke lelo zaboy lobi ko zaboya siko ya mwana po ezwa yo te c'est préparé et puis Luka conseil monsieur on peut ça on va Luka bien à tout le monde ata boyoka na tena mutu wana solisa ikaka poza na mode pour batu na yemo bakoya stade tonda mais oui ils appellent stratégie mais faire rigoler so to biki ayoka na batu
biso totie peut-être na baninga mosusu bino boyebona so peut-être olobi ok pene na moninga omoni so peut-être ozokomikritisa est-ce que faire rigola olinga peut-être akende boyoka akende pas fali po bayoka na po ya tondisa stade est-ce que olinga akende pas Félix ozoyoka bayoka na po ya tondisa stade po bino botonda na mwa balolendo. Bon, wana ezaka stratégie. Stratégie ezaka te que faut que n'est pas monté. Mutu msupe bogo sola kaka na musika. Ngata ngfali abeka ki stade na ye. Est-ce que ayaki pananga? Ayaki pananga te na fandika nazaki na kuna voyage babe ngai. Oh, mais tu lundi fallait sali live moi aotanga komona baki binalo fombo kamona nga nga robili bangeza elenge babwa kiyo tuna bolinga fali tu fana sani na kotima mbongo fali mako ngapena kena mir na nga to soutenir fali ngapena na moi débat tunanga obalinga nga tamba na communiqué to soutenir fali de wana ba roya stade place obalinga ba filmer libulu de na nga ba vandi etondite. C'est un très bon conseil. C'est une stratégie dans la vie. Donc, il faut y soutenir. Si vous avez petit étal, vous avez pour le moment. Pendant moi, monaka fuma melima na martir kuna esili na basu mekiti pardon nga tsoko yelinga mbongo ebele o ya kobeta na matina kuboya lelo mais juna omona ntimu nanga mugerengi na kine mingisi muta yelinga ba stade na boya te pona ebiki nzemu nemde obenda bato à part nzemu na ko exiger be mbongo pour marketing eza mbongo nada na Serge Kamba na PC Mbote na Belgique. Il y a toujours directeur international. Il y a marketing et bon. Donc, il y a aussi un plan de mais sans bon. Pour réussir, ok. On a une analogie. Vraiment. Nous avons godé le fombo abi. Ce qu'on a besoin de babilo, qu'on agence, il y a bien la qualité, à des bons services. Il y a moi un beau cadeau. Nous avons la commune à Barumbu sur avenue Linton numéro 4455 en face à l'aéroport Yangolo. Donc de Chine à Kinshasa. Si vous avez besoin d'un numéro, vous avez contact. Vous avez publicité sur les Kawana. Numéro nous avons affiché dans la bande. Il y a passant permis sur un numéro. Il y a président d'autres. Si vous avez la Chine, au Bengae, au Tini, à partir de la Chine et puis na Kinshasa. Si vous avez besoin de la Chine, ok, puis na place na pesibino adresse na Kinshasa. Vous avez quand même continué d'habiller qu'on a. Président Adolphe, na bata président Adolphe qui continue à goder le fombo. Nous avons besoin de tout le romo boye. Yoza mto yo kara musique qui vraiment makasi. Yoza na moyen à différencier voix oyo na voix oyo. Mais genre la prendre mon alingana tuna parce que lelo yo to moni moi plutôt pas les comment côté comparaison ba comme on ya ko comparer Cindy Lecker na maman Biabel. Maman na biso de ça déjà musique est belé la connaissance makasi sur musique que golobake Cindy Lecker à l'équipe Biabel na Kuyeli. Est-ce qu'on peut faire d'abord comparaison entre Biabel et Cindy Lecker? Parce que yo dans le monde de la musique mais quand même pour expliquer ça maman déjà comparer ba na musique et ça na no na olobango eza lisumu vraiment eza lisumu pour nini ozo comparer eza le roi bache bazo comparer yo na maman na bino est-ce que c'est normal vraiment isaka bongo ngana ozongo bongo mutu mo ayemba mo alobi yo na maman na bino na aleki fukata na oti kata na o lobaka te eza oilinga makambo ezala te ya moninga mama ne wana ko koni ko commenter na ngote po ezala ko mama na mwana siko bo comparer mama na mwana pourquoi mutu mso akoya boyo le fumona nguma na aleki est-ce que c'est normal biso za bana ba vinguma yusuko ko comparer mwana na père na ye c'est normal tengala mona nguba lisumu nako sa kutu ba diction bongo te Biabel aza maman oya koti ba chanteuse belé bazo ye kolaye côté bazali lelo pe ba on peut ba chanteuse minene ba yimba pe danser mais ko comparer bango te eza pena péché vraiment pour nanga eza péché
tozela nini mpona makambo ya solo ya éruption tozela nini est ce que obongisa album mosusu ya sika to tozaka wana album yango wana mais tozoya sikoyo na stratégie mpe ezosimba déjà po lelo oyo bato ebele basi bacomprendre ke lofumbo aza bon musicien lofumbo abetaka bien tala basi ndenge ebeti na éruption basi ezoloba baokomelanga toyokaka na biso me basi elobi ofuta mpe bamusicien bamisien biso lelo lombo ayebisaka lombo aloba na yo déjà awa na Congo tofutaka bamisien na biso na modèle na biso ezalaka fin du mois te mutu akosote chaque fois so nomoni abeti concert wana bafutami mutu asaka mosala ofele aza te soki baproduction oya nango ebele tomoni okufisa bamusicien mais soki production oye te bakofuta ndenge te yo nde faut créateur faut beta bilo afali pour lelo aza na Maroc lobi aza na États-Unis lelo aza na Congo central lobi kuna aza faut beta bilo kwa misa banera bien non eza tana ye olanda ngo te oya kokatana eza tana ye sali ke lelo yazalaka bongo nga mpe nakobimisi ba billet avion mpo naza nango awa omamona na billet oyo tan wana mpe soki na bamisa bakima nana yebiso soki na bapoto nana te mi orchestre tout bakena poto bamise bakima mutakozo te tout orchestre tout mais félicitations na bampire bakutu bino boyebike na mpire mpe tokenda poto bamise bakima alors orchestre tout bamise bakimaka bakimaka mpona orchestre te bakimaka mpona mboka moto ayebi ke awa nde toza na boye courant eza te sikoyo ake place okure katana te sika ozonga susu ezakeke bakimi président bakimaka nde mboka moto akomi libanda boye avandi boye pendant kaka ebaa na orchestre bamemi na mwa kawi moboye badwi mbongo atindeli oyo bandeko na comprendre ke natikala wana bana osalaka boye ti oyo otali place mona na TikTok na baarrêt de bus na bao batongeli biso nde batonga place na biso tozwaka mwa repos soki ongo na transport bango batie bona balivre parce que natali oyo biso awa ekoma nango oder bolimbisa yango eskize oder ya masuba donc ekoma nango place ya bafaser donc bokondanaka biso bamisien te o président na so akende na bamisien bakima nani yango akendaka poto azonga bamisien bakimi te bakimaka kaka bato wana bakimaka baprésident te bakimaka mboka wana tozo kointerpele bakonzi ya mboka nakoyi biso ndeti biso na domaine nanga biso lelo so tokimaka te mpo torataka jango na kimbo mwana mpo nga nakendaki poto mwana moke me nde nayabwita nakendaka na komide ya mokona okima so te po setar nga nakosala so bariske wana te me bao baa bagene atuka so ake mikili azongi awa motuni esa malamu te normal po imagine nde toba boye kure katani babengaka yango ni feder est-ce que feder a faute na biso population te faute ya snel mais pas na biso eza normal donc feder kure ke na mwa eza nini oyo eza feder non o délestage sikoyo moto ake na pays moko bemaka mone wana ezalaka te aye lisusu c'est l'album Dynastie. Na toutes nos questions. Initiative au faire égale à ça au 5 bato moi ebele na album wana pona yo mona ki onde eza stratégie mona mtazaka ba stratégie na ye pona ye stratégie na yango asali pona album na ye amoni ke face à ça ye mo yebi stratégie on ko sala ni biso za libanda utalanga te do ye muta yebi stratégie ça kita ye muta amona ke epesi ou epesi te po likamsu biso monaka eloko ezo salama me muta sala ye mo yebi vision na ye asali mpona nini bino bokoloba nde bolingi me mutu asali aza na vision ayebi ke nga na olukana eza lokola nde omona maisha moni maisha parke esamaka na Congo mutu asala yango eza pe ya son âme mama Chalamwana opanzanaka mpe mabe mama Chalamwana mutu asalaka maisha asalaki maisha mpona nini ye moko ayebaki me biso mpe toyebaki na koloba ngo te me bato tutu oyaki kokota na maisha mutu na mutu mpe ayaki na vision na ye ndeti nga nakende maisha mpo nazalaki nano lider kokuna ezalaki kaka place ya balider soza lider te okende na maisha te donc maisha ezalaki blague te oyo okoti mpe na réunion me batali koza lider te babimisi somoni biso ofandaki wana tomeritaki yango
mais ngana kende boani na mona ke orchestre na ba panza ngo kaka osali orchestre boye o bandika mo muke boye zai ko ye duo 5 musiciens il za problème ni na nyora longo orchestre zai ko yo 5 musiciens bon yem da no zo ko bando okatingati ça continue pas osali orchestre na boye ba wera sona ya juba danseuse tout ba ke maison o bunda boke zo teka de obanza traction na orchestre to sali clip balata mona 12 ans couchité pe à son âme nguma commando motota to kufaim ta salanga e bandeliwana balata mona 12 ans couchité clip binu ba maison mère du junga suteka so abi nakeni maisha tam so à partir à kuna to sala pe lo mo boye ba zo nga so ba mission facile se plaindre na maisha et on gagné na maisha na imsi ba ngope ngaso na yawa po bozo nga so ba mission te bino to ba bane bo kese na bino ba zo bino ba mission te bu vanda pena ti bozu itan o ya nga so kana meki bozu na meki siko na umatandeni monde na kenera maisha vina biso pe rambo seriwana ataka na problème na marketab bino presse boche embargo yipa comprendre que funa ya maisha ko ba artiste ba kotelanga muna mtaki na vision na ye ndemo po mona lelo faire sali bina sina ye mo ka yebi vision ya zana mais vision on peut le azonyo comme na moi vision ne ba to ko tele mais pe moi mingi koto mona mutu musu bazali ba kotsa kina kata vision alongwe na ye musu ko mi wana zanga te toi na monde encore monde oyo ndenge eza wana bato balingi te yo réussir bazali bao mpe balingi yo réussir bazali donc faut s'attendre na tout eza nango normal nga yaona nakumisaka père na nga trop na lwembemba ya bana oyebisanga deya na kipeti abi gode mutu tuta osepela na yo okuta na mutu mosu alingi yo te mosali ye mabe te père na nga préparanga déjà donc na so nakutani elongo mabe na vandi boye na bia mutu père na biso ayebisanga ye naleki na donc osali ye mabe te balingi yo te tala ndeti bamisi empire tokabona depuis 99 ti lelo eza na bato balingaka nga te ese okoexplike yango depuis 99 alingi kutu koyoka ata komono te amona ata image no te na tv alongoli menga so namoni bao natalaka ocomprendre donc nga na comprendre que père bato père na biso ayebisaka nga bango wana eswaka nga te suka émission message ni fort pour lancer pour na ba mélomane ya bonne musique na yo et puis pour na makaba musique na biso ndenge ezokende bon na s'adresser directement na 122 000 personnes oyo bazotala Mavero pour les autres aussi 102 000 vies 122 000 vies donc 122 000 wana bazé belé na ipsi bango merci vous continuer de partager ba opena botalité bokende bobeta Mavero godé le fombo AP production donc eza album nanga o ezobima tozoke nango moko to tche de Mavero to tcha éruption confiance que tu n'as senga bo garder ga pour nga jamais na décevoir bino vraiment o ba bengi bina musala musique ko jamais bo kozala déci pananga pour musala ezana makila et puis éducation ezali jamais hôtel à clip nanga okima na bana bo vanda bina na bana o ta clip même na bo kilo no o ta clip nanga kitoko vraiment pour éducation fanda mère ça bien donc tout est à carré quoi mais là on sait na bino bochanga na ba prière pour toi na mboka moko ndeka père na ngai bisanga oui eza universel eza monde entier mais ya biso eleki donc mutu osali mabete malingi yo te siko ya biso eleki eza na excès siko ya biso peza mabe na ngweza nini alingi yo te mabano chao pe bakala mayebi yo te vraiment abano chelo ba planifier ozwa ba problème na vie voilà bochanga na ba prière ngana kana ba problème na ba tuté tous les bateaux sont mona na problème na nga yi ngati ngaso monika mutu mo abandika fombo wana bo yi yo za na ba ki ngana bani na nga yeti ngalo bana o dénoncer comprendre mabe na nga mabe na ngeza ka na oyebisa bino ke tala mutu boye a sara nga boye do dénoncer nyo kwa lo na dénoncer ki po naza mutu na dénoncer po nazaki victime nazaki victime bazo futa bato na futi ngati funa loba o futi ngati na raison ni raison zati raison zaka kenko
petit on a tout qu'on a été bon foot a été voilà et on a dénoncé qui mais jusque là makambo on peut et là au moins ils ont bougé zaté et ça donc to condamné à ce qu'on nous allons to condamné pe na pays na mboka pour mboka pe zo ko encourager makambo on connaît tout ça sokoda tout ça na Congo to va libanda te Congo dans la bakonzi mais comment solution ya raté ton matiki bino bo bundaka bo sona chaque jour te wana eza système mabe biso tout sona kana banyoka lo mabeti yona tiki na ngango eza pays moko et pays lingi siko olembi na te na tiki yango wana ko minini to sona aller en salaire na bo to sani ni pozo longwana ete to lobi to yokana pete siko na sa na ba ina ngati natala na internet avant maina salaire a godé le fond ba sala nde ba lingi ngasi na comprendre que mboka lingi je wana ba konza mboka bina ba otala biso na TV lo fumba lo ba ni kono pe ba répondre nini te na lingi on souté mboka nini wana ba kondi faut intervenir justice intervenir et lo rien et kuni lo ça m'a na tiki wa message suka ndo pesi biso message na suka na mwana bumbu na za natif a bumbu na ngizila te na bumbu là to nyo koma na mai omone mbule betibo to za osepela to laver to zuba mai est-ce que c'est normal vraiment so so mbule betiti mais bumbu batebe ba te bumbu dans le centre ville ya kin batebe ba ko situer bumbu te bumbu za juste après ngirngir eza à côté na Selembao eza à côté na Makala eza à côté lisusu na Selembao na Sima loso to sala on a denga carré do to loin te mais maizate maizalakawa maizobi soute régime de président de la République on a mis au candidat na biso qui n'est pas présent mais muda o sala encore régime des eaux vraiment ce que tu éviter ba triquer chef de l'état bende pour arme dans ce plan chef na dit et ça passe maizate donc nous avons interpellé le chef de l'état avec beaucoup de respect tala pena ka régime des eaux na commune à Bumbu régime des eaux triquer le chef awa bena biso ba parents za o sepelate pour mbongo de bimisa par jour exemple par jour rien qu'à rapport à mai donc parents mo ta ko sepela na régime na Bumbu le chef de l'état a trop si que ba triquer yo ça les formes ba qu'est-ce qui ne va pas pour toi on a ba pompe na biso na Bumbu et bimanga na ngora mais bimama ya régime des eaux jeudi na butu dimanche na butu biso moto eba ine to ça que konzo na biso sikotango fachi beton aye baye balongoli bati wana tout bati bati asika mai bebi mi 3 jours bande kangama bientôt 3 ans wana ba otrike yo moko yo lo ba mutuni ya Bumbu a osepela ne kamandengwa mai bi a 3 jours mai bi ma 3 jours ekenda nga siko na talibu ba député na biso ba lobela ngoti ya ona koti kopango nga kuna ba on cop mais ça pena na zo bundela commune ngai chef de l'état benga bata régime des eaux qu'est-ce qui ne va pas c'est nga mamba donc c'est la somme yo bana obima génie na butu mais oui et kenda ah ça va le ba génie na butu bon o bima 3 jours et kenda et bima 3 jours ta ba chasi do eza tricage ba o triquer chef pour biso to fachele chef yango na era ngoyo colère na mati bien te mais 3 ans c'est trop mai bima chuter no moninga boye biso to bibisa mbongo ebele pona mai ya komela ya kolambela ya kosokola bilamba ya komela eza blague te na mikolo ba mo ezobima boye bana ba osenga mai chaque fois sikoyo poza chaque fois faut osomba yango sikoyo talaka na bamboka ngo na loba bien tozo survivre na Congo sikoyo to suka. C'est un message fort à relancer, hein, que
Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de l'émission. Mabanga est en côté, puis on sait pas. Mabanga est aux en souté. Toujours que si Mabanga. Nabani na yomoko bertela. Ndemo yeti bumboa. Oza féliciter. Oye penati na bumbo. Na obosa na pété na caméra. Doulé. Nzamba pambola. Et pour yaza héros dans l'ombre. Yeba omo na été. Neto sa l'émission boya Willy Mouchina otala. Omo na tini la mandat lobia ozwate. Surtout yokuto omo na yomba mandat belé pa oyebate. Donc on a moni yaza héros dans l'ombre. Yaza lokwa goûter le fumona musique à Congo. Abetia bino boyoka on a bar mais beaucoup misaka ka leader o boyoka. Mais na se yoka gombe na gombe ndeziko erichana mikili. Est-ce que ngana ke kasi on a vu badon ba héros dans l'ombre bangwana to lambaka le bo sepeli mais oyebi tene cameraman aza zo filmer abendi bag batu ba mona ki godé le fumbo c'est un homme sérieux marié et responsable par rapport à batu misusu mona tamu kolo mais ana musapi a vide abalati donc atambola ne brigand donc continuer dans ma banque, pardon. Oui, on reprend aux mutarando. Na pesi bote na femme nanga Blanche Mbemba. Blanche Mbemba. Ye Gilles Sana Obagi, yaza monene na motema nanga. Pesi ba bote be. Moi c'est mon bien. Moi c'est mon bien. Faut mon joli na avec ça. Na pesi bote na napesi mbote na vie na ngashora Mbemba wala ksanga musalo. So lelo batu bosambela shora. Sur le lot, le Fumbazara na Congo, grand maestro, grand bagiste, programmeur à danser, ingénieur de son, Chora Bemba Nemtalinga, Yebda Laksanga tout, installateur, ngana bimabna un instrument, na installant ngo batebe ba yebabeti. Donc Chora Bemba, Nzamba Pambola yo, abakselo ba mikole be na vie. Na pesi mbote na maison production na AP production. Là. Au moins, il y a des kina, bamisa balabala. Référence exacte. T ata producteur T. Azani na code ICAT. ICE. Donc là, les lots sont bêtis kaka na numérique. Moi, la bena godé le fond. Pour la maison production et que écoute. Tina zara le fond. Comme la base, c'est betambata. Misa balabala. Bako lukanga na numérique bona monde nazaki na ngate. Banana côté en ina ne pena ekokité. Donc cela prouve que les bébés bozomona na ba misa balabala dans numériquement ibanité aza bâtiment ba bundela raye zat netinga lelo tellement sogoda mo ki budi naza sikwa filer na sabam naza la filer na sabam na vandi bo spedidam e komelinga spedidam messieurs tous en bon nom awa au s'enregistrer. Vraiment. Voilà Ndemboge Tambola. Spedida mais en France. Na répondre bango, ba bon tindi la compte bancaire na tindi li bango. Voilà. Biso wate, biso ba tout ba sangana ta set bali araba mbongo na bino. Ba millions et des milliards. Et puis baza à l'aise. Bon, nous sommes condamnés sur mon tout et nous condamnés à l'État. Nous avons tiré le terrain. Ils ont l'État a tiré le ring. Allez, le fond mata. Je sens que nous allons au donc, ils ont pénal l'État dans organiser ma combat. C'est la voie. Viens à Bissot, respecter trop, qui est pétro. Mais l'État n'a pas de sanctions. L'État pénal dans bon sanctions. Ma banque ici, il clôturer Bissot. Ah, na Moni Chene, le grand réalisateur. Na PC Moté, pénal na clip sur Kepa Chene, au monde a un clip Mobito. Na PC Moté, na zapena 10 secondes. Aza jeune Morazo Bimasika et Kalate album na yenga na chepwa pena na kati che maele bo sepela et na pesimbote na bureau nanga oyo eza basé na Europe directeur Serge Gamba na Belgique secrétaire général Firmin Firangoma nazomona Aimé Boubala Kika na Birmingham nazomona ya Digas Kusungana ya Eric Moss Bruno Lobi Kambonga propre namoni ya Willy Mosheni namoni il y a Thibaut Chibouaba, grand frère propre. Namoni, il y a Derek Moss, Namoni Benju Yalala, Didier Bendos, Alexis Loua ou Pangi, donc Makila Pena, Namoni, José Salah, ministre British, coach Mamadou Polon de la Bundes.
nazomona Adolungu Fatima Mbulu na Rwanda Michel Kubika ya Michel Kubika na États-Unis Laurent Kadogo administrateur à vie comprendre il y a mouvement Laurent Kadogo toujours na États-Unis baoyoki kombote tena bossa Amoli Mabasa non Amoli Mabasa yeba ko repêcher te wana prêtre na niveau mukete Amoli Mabasa prêtre puis penseur donc mutazo babina que non godelo fomone ozaboye batu bayaka ko aider yo mais kana maloba sikoyo godelo fomofuza un instrument godelo fomofuza na boye voilà Amoli Mabasa vraiment un grand merci président Rachidi Koupa de tous les jours et de tous les temps et na honorable Johnny Mwadi na Paris c'est pour bientôt. Ok, merci Godé le fond parce que répondre quand même l'invitation. Je suis déjà mettre fois aux Asumba Soukate, toujours. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette grande émission. Merci pour votre attention soutenue. Merci à président Adolphe Babi, il a soutenir Albert là sur tous les plans. Babi, agence ADBM service. Babi sur Rosana Belgium, Tindabilo qu'on a comme avec sécurité et pas à moi Namboka Adolphe de Chine à Kinshasa. Un grand merci aussi Nabilou Yartakabi qui était derrière la caméra Babi avec notre assistant, Babi, notre assistant à Somalie, en tout cas à Somalie, toi à Somalie. En tout cas, un grand merci à toi, assistant Nabiso de coup de chapeau. Un grand merci aussi à Normi Bouébouakanda. On se retrouve prochainement, même chaîne avec un nouveau numéro. Au bye. Talelanga eloko oyo yasika eye agence ADBM full service eye pona ba solution na bino yondeko ozwami partout dans le monde olingi otinda biloko na mboka ya Chine na Congo Kinshasa agence ya sir pe ya sérieux yangoyo awa tozali pona ba service na bino nyonso olingi otia ba container e ya na mboka ya Congo kokende bipai na bipai te yaka na agence ADBM full service yako kama na agence ADBM full service otie biloko na Chine ozeli biloko ekomi na Congo oke inde ofuti mbongo la kin ko kama nano ezala te bandeko na ngai botuni ngai okosala ndenge nini isifi benga biso na ba numero wana okozala mobimba na agence ADBM full service ya mwana mboka Adolphe différence ya agence ADBM full service bango ezaka sérieux bonzimelanga bandeko na ngai ekeyo oui